Guerre de religion moko ya bamanaka na biso na bino tokoloba katango nyoso ete mituna ye na zwi yango biyanote onte ya mokili na koluka yango na makomi pe na baye banganga maele oyo batondi bongo na ekolo na biso batata bayaya bakulutu bangai pe bandeko baninga boye imalamu onte manaka moye tokoloba katango iso guerre de religion ezali lisibaye evandi bongo na mobeko likonzi ekolo ya Congo démocratique ya biso wapi pa ikani litono na yango yambo pe moneo na yango ya yambo ni kuba alinéa premier pe article premier e kotalisa biso ete ekolo ye ezali bongo laïque e pa wapi sangisi ba bonzambe kilikili moto na moto aina bonzambe ya ye pe ai bongo na mbela ya botalisi oye mpifo evandi okatili ya ye kasi moko te akwami na makoki ya kotuka ya mosusu kasi moto na moto akwami na tango ya botalisi mpifo makoki pe maimanso esengeli oyo ebatami bongo na balabala moye akwami na yango lokoleme motia maka oseta ndeke na biso na bino ekozaka balabala obe moko ya bokutani okomeli biso to bengi biso ewana na bayeba kwani bongo na eboso nolo tope bokokoso ya miso to bakabongo libongo tulo tuku mwambe na moko tukulibwa na mitano tuku mitano bakisa bongo mokama mine na zomi na mitano 081 95 50 415 nde mituna pe biano ekozanga te katikati na biso pe la moko bino tobengi mbela na bandeko ya mikili ya poto bandeko bakwami bongo na mokili yango epai nepai tokaboli mawa na bayeba kondongwana makile kotanga butu lokola moi Afrika mokili pe molongo ekoningana epai nepai kuna Yemen longo na bayi Israel bondongwani epai nepai bato bako wakaka makile kosopana katoke Ukraine bondongwani longo na Russie kinombo komelo na ino bopemi pesa mite toke na ngambo ya Thailand kobikela bongo na Chine bondongwani kiliki ekobele maukati ya bango tokozongo bongo na kati ya Inde ba crash salami mbala Congo démocratique ba naufrage to bababwato ezindi kilikili okati ya mai pe bondongwani ya baimboka onte ya baimboka bozangi kimia na maimbi ya teli bongo politiki pe bongo na bongo elikoloba réalité du temps tobengi bandeko hibale ote ya manaka moye tosangisi bongo bayi banso bakosala ka bongo bokeseni ya Biblia kasi bango na bango moto na moto pe akwami na lolengeli ya ye ya bonzambe eye ekwami onte ya epemelo mia ye to ibongo longo na maître Glody ozali bongo moko ya ordre des Aïniens eye kamara bongo na grand maître Nembokolo tozaki na bango poso ekuleka butu lokola moi to pesi bongo Los Demos na loba epai bandeko bakabati tango ya kolanda bino mokolo molelo. OK to pesi bandeko nyoso mbote en tout cas bozala branché bozala décité toza toujours wana pour nous servir bino. Merci. Koba donc il y a koloba d'abord première lieu ezaka ko pesa bino bambote et puis koloba ke bozala branché na kati ya émission oyo et place oyo to disposaka bamalakisi oyo kosunga biso tozonga a contact na ba ange noir totondi bino botondi na loboko ya bonengwa to botata to ibongo longo na koko changani tokopesa bongo na kombo ya nani ya nzambe koko mulopwe en tout cas matondo mingi lokola momesano yambo topesi mbote na mokonzi ya mboka papa na biso Fachi Beton eska azali kuna na lwalaba topesi mbote na bakonzi ya basoda ba policier ba fumu pe ba ikemboka pe mbote na ba Congoman to ba Congolais bipai nyoso bozali ba messager rapide ya bitando nyoso pe ba o bozali na diaspora solo to fungola bwanya pe maele ya mambi nyoso oyo koloba malelo likolo na mesa bobili na kombo ya nani Vidi mokolo esengo na biso na bino bakulutu na ngai bakulaka pe bokonda biso epai nepai elongo na ndeko papi bokulaka uta na mobanse tokobenga mbela na bokutani na biso na bino kulutu gisha ebisa bandeko banso ete manaka yango yo esi mobanda ki onte yango mama na ngai kuna na kati ya Genève epai bozali mama na ngai na kati ya Bruxelles epai yoko na biso mama na ngai na kati ya mikili so bokamatami bandeko we na kati ya Londres boyi bongo epai nepai banana nate pe lokwa na France kuna tozala bolongo pona kokabola bozindo ya mabanzo mabiso na bino koko changani oli moko ba messager eyetsaki bongo koko mangongele boko ba etumba ya kobikisa bo moto ya baindo mokolo mayelo toko tia mai na monokote totala bongo mokili molongo Afrika pe bozindo ya Congo démocratique ya biso mai toko bikela lokola ba réalité ya tango oyo tokomi na yango mokolo malelo na ngambo na bino bakoko bakotangisa biso tokomi na ile kokani pe nini ekobelema okati ya biso
mokolo molelo. Matondo mingi papa Molopwe na tango o tokomi j'espère et ali tango oyo ya vérité likolo na mesa pambate biso lelo soki tozali kotelema pe kolobela bokoko na biso ezali hasard te mais grâce ya bakoko na biso na nzela ya koko Kimbangu to pe mvuluzi mangongeli o biso tokutanaki na ye nde apesaki biso connaissance ya mambi oyo esengeli ezala réaliser na mokili pona mokili ezwa bosomi ringo banini biso baindo surtout na kati ya République démocratique du Congo esengeli toyeba ete tobosana nzambe oyo akeli biso bato pe akeli mokili. Ça veut dire que kota na nzambe oyo bayaka na yango na ba missionnaire o lelo yo bazali ko représenter biso ba science différent pona tokuta na nzambe bango balobi esengeli to ba angelou pona to ba nzambe esengeli to sala ba cérémonie ebele o bomonaka na ba mangomba différent. Or que nzambe koyeba nzambe ezali ko zala na connaissance ya nature puisque na kati ya livre sacré ya nzambe ezali nature puisque nzambe asala livre te asala pe beaucoup mokote mais nzambe asala nature na kati ya nature esengeli biso batu tozala na contact na nature pona mokili etosa biso na ordre nyonso oyo tokopesa pona développement ya mokili et koloba tokomi na tango ya suka te tango tokobikela bondongwani bitumba epai na epai kimi ezali te boyokani ezali kati ya bato te et ba chrétien ba bien temps de la fin bon temps de la fin ezali te mais ezali temps ya fin ya système puisque tu as dit que système oyo lelo ezali na kati ya mokili et ali système babylonien oyo lelo bazola ka batu nzambe à travers ba religion mais nzambe aza religieux te mais nzambe alobaki yango bien nzela ya bakoko na biso mvuluzi Kimbangu j'espère ba missionnaire bakangaka ye banyokolaka ye pe bachaka ye na boloko asala 30 ans ya prison pona likambo lelo biso to fandi na plateau pona vérité wana esengeli biso baindo toyeba nzambe à travers la nature na kati ya nature esengeli toyeba ke nzambe akeli likolo na se ça veut dire na kati na likolo kuna oyo tozali komona ezali na mabombami na se awa pe mabombami ezali. Mais le coup la toyebi yango te nomoni souffrance et koti na kati na mokili na biso pambate to accepter makambo etali baptême pe to lier nzoto ya batu pona kozala na contact na ba esprit wana oyo babengi ba esprit ini. OK bakoko balobaka ke mutu akoki kolia nzoto ya mutu te mutu akolia biloko nzambe asali. Ça veut dire lelo batu babosani bakei kolia nzoto ya Yesu pe komela makila ya Yesu nomoni bakomi bandoki pe mokili na biso ebongwami pe pasi ekoti pambate toboyi contact na nzambe to na biloko ya nzambe. C'est pour cela moni nzala ekoti na kati na mokili na biso pambate toyebi lisusu milona te. Or que nzambe atalisaki bakoko na biso importance ya mabele mabele tozali konyata nde yango nde simbi kita ya mokili mobimba soki tolingi tozala na nzala te esenge toyeba importance ya agriculture pour pambate bakoko na biso babengaki ekolo oyo Congo ezali nini Congo ezali oyo biso nyonso toyebi yango nde balolaka mabele mpona kotia milona mais lelo biso ba congolais toyebi susu importance ya milona te kasi tokoti na bamangomba différent mpona kozela monde invisible oyo balaki biso oyo toyebi esika ezali te superficie na yango mpe eyebani te tia mai na monoko maître Glody toyebi na yo ordre designer par rapport à la réalité à mokili tokoti na yango mokomoelo kuna kata ordre designer batangi sibiso to na période nini auto liko traverser. Merci temps autocomi tout un temps diverso c'est-à-dire temps de la vérité ils attendent oyo nangam na biso ba yindo ils attendent photozong à contact na ba créateur na biso c'est-à-dire biso to benga bango ba ancêtre cosmique donc c'est-à-dire ba tata na biso ya likolo ba na Congo ba benga ngo ba mbazi ya mazulu bangonde baza ba père biologique en quelque sorte ou ba sali ke ba noir ba na planète terre toyebi ke toza pe na ba ancêtre défunt oyo baza bato babika le roi biso bakufaki bango pe bazali mais biso na hors designer tozoya kotalisa bato ke toza na temps oyo il faut mutu homme noir azonga contact na ba ancêtre cosmique parce que bango baza plus évolué que biso na écart à 8000 ans. Donc c'est-à-dire baza la probabilité ko inspirer biso makambo o emsu mutako ko raisonner te mais to yebi biso nyonso notion ya réincarnation notion kufa oyo mutu ezana mokili oyo akoki ko sala soki mutu akufi ayebaki mathématique te akoki ko inspirer batu mathématique te donc évolution ya race noire
par rapport à temps oyo ils aussi en contact avec ba koko na ye likolo on ba sens religieux ba bengi ba ange ba archange ba chérubin ba éternel ba les Elohim ou bien na sens scientifique ba bengi bango ba extraterrestre. Donc nous toyebi que temps otoza exactement oyo ba ange noir ou les extraterrestres ou bien nos ancêtres cosmiques ba yé na orbite soleil na biso pour que ba réveiller ba noir ba zonga contact na ba koko na bango. Donc en quelque sorte biso na hors des années toyebi qu'ils attend wana tant au l'homme noir il faut zonga contact na ba koko ne likolo parce que ba koko na biso ya se o to bengi lokolo ba défunt toyebi bien que mindele baya ba marcha likolo na bango. C'est-à-dire, babikeko bazo bakenda nango, bakoko na biso bazalaka. Toyebi histoire ba musu bakata ba maboko, ba musu basala boy. Pour dire que soki tozu bakoko na biso wana banzambe, c'est que banzamba ndele, baleki banzambe na biso ya makasi parce que ba marchaka likolo na bango. Or, mutu mundu azana problème ya origine na ye, c'est pourquoi azo nommé biloko pour aluka ko s'en sortir. Biso toyebi que batu nyonso bazoluka éveil na ba religion nyonso ba indo to kondanaka bango te mais toyebaka ke eza début ya koluka solution mais ils ont pas non ba découvrir vraiment vérité te parce que vérité faut ba na origine so tobi ke bakoko na biso basala ginzam bakoko na biso ute wapi question ni bima ba mususu na kaka bande comme ba bino ba utaki na étoile moko na nini na planète moko betongo mpaka mais nous dans l'ordre des Indiens nous avons des précisions. On peut expliquer comment l'homme noir qui na mokili ko banda tito kompelelo. Donc tous en attend oyo l'homme noir il faut un contact na ba être d'ici. Ezali ngonga oyo moto na moto akopesa mabanzo maye kutu na kati ya ndako kwa na biso ozepe na tango akopesa mabanzo mayo obelo kolema motiami osetendo ekena to numéro ali affiché benga solo na biso bipa yiso yo kamatami toliko duka ulenge kanya ko kangola Afrika pe molongo ngobimba na ekeke pe leko yeto komina yango okati bobo ya biso na bino koko ozali bongo moko yo tambole ngona koko changani bande ko soteni ko pe posule pe kombo na bino te okope biso makanisi kani na ile koto komi pote moto moindo amibikisa na mbela pe mopepe oyo na kati ya mokili matondo mingi bande ko balandi na bwana na maele ngonga oyo tokomi mbote mingi na biso banso oyo bozali bolanda biso na mokolo malelo mbote mingi na biso banso toza na plateau na mokolo malelo mbote mingi na baninga ba messager ombala tozali koleka pona kocha bosolo ya liloba oyo yebanaki utakala kasi mokili eboyaki pona vérité wana ezala na système oyo lelo biso nyonso toyebi ke bay oyo bayaki konyokola biso na ekolo oyo babengi Congo nini oyo bamemaki nini oyo badotaki biso petit mo ya lelo tozali komisosola te oyo biso tozali elingi koloba ngonga oyo tokomi ezali ngonga ya vérité elingi koloba vérité oyo tozali na yango pona lelo moyindo azwa kimia oyo tozali koluka elingi koloba ete moyindo esengeli amiyeba oyo yazali ayeba bakoko na ye na nzela ya bakoko na ye nde akozwa lobiko nde yango moni bakoko bazali kotalisa biso makasi pona koloba ete esengeli na biso toyeba ba valeur culturelle na biso pamba te na kati ya ko protéger ba valeur culturelle na biso nde esika bomoto na biso ekolakisama vis-à-vis ya mokili pokuna na kati kuna première valeur culturelle eza na obonzambe eni koloba nzambe azaka mopaya te nzambe badefaka pe te mais lelo biso lelo tokoti na système oyo ba colonisateur ba memelaki biso pe ba doter libeko oyo ezali lokola ya laïcité mboka na biso ebima faible vis-à-vis ya mokili mobimba tobima peuple oyo tozali sans culture donc chaque peuple du monde baza na facilité ya koya na mboka na biso na ba culture différent tala ndenge ba magasiner l'esprit hindouisme vis-à-vis ya mboka na biso l'esprit wana ezoko opérer na mboka na biso eni koloba ezo semer ba désordre ezo semer ba érosion ezo provoquer ba incendie ezo pesa ba trouble mental na kati ya jeunesse pe mabota na biso lelo yo unité ezate or que batu po bozala dans les bons esengeli bozala uni na banza bakonzi bazali kosenga unité authentique wana emonana ndenge ni tokoki kozala bomoko pona nzela ya bomoko nde toko réussir mais ceux qui tozongi bokaboli biso na ba religion
tant que kaboli biso na ba religion, chaque religion a une doctrine oh ya zali ko apprendre batu comme devoir pour na mutu lelo yo azala contact na Nzambe. Mais ba pratique nyonso bango bazo sala kuna na ba doctrine différent oh bazali nango. J'espère pas ezali ba recommandation ya Nzambe nde azotinda bango po babanda ko menisa batu ba mai, po babanda ko pakolisa batu ba mafuta, po basala nyonso o bango bazali ko sala. To ko linga ko zongela matondo mingeni ko loba nyonso wana ezali institut de commentaire. Commentaire o bazali ko tia na mokili na biso na système colonial ya makambo etali ba religion nde eza ko nyo biso. Yango bosenge ezali na biso ba indo. Esengeli to yeba bakoko na biso ba yeba Nzambe. Koko wale ba Nzambe to ko zonge pa ina yo ko changani nde ko lobiete yambo kimia ko tana kati ya moindo esengeli moindo aye ba origine na yeli ko ba ange noir ba koko ne bazali likolo na mapata pona ko pesa bango énergie. Bino boye na makambo ya ko butulu kwa moyi kefu mukimbangu nde balabala se moko ko bikisa bomo ya bato. Bokese na bango na likambo kani. Bon, bokese ni ezali par rapport ya connaissance to na boyebi puisque les mots anges ezali bisoté. Les mots anges ezali pour les occidentaux, les européens. C'est-à-dire les mots anges signification en na qui hébreu ezali na français nde ba ancêtre. Na lingala nde biso ba koko. Et aux amalamu nde konenga lobi ya designer que tozong ilande ba koko na biso. Puisque jamais to koye banzambe sans référence ya ba koko. Puisque ba koko bango nde bazalaki yambo. O nzambe akilaki na kati na mokili oyo. Lelo biso tozali ba descendant ya muntu. Puisque babenga biso ba bantu puisque to komi lelo ebele. Mais muntu apparition na e salamaki a on a centre du monde précisément nani la forêt équatoriale. Muntu a ute na moi. C'est-à-dire muntu tango yaki na mokili. Ça veut dire muntu abandai ko vivre na monde moko zaki mystérieux. C'est-à-dire tango wana muntu azaki na moto te. Muntu azaki na ndako te. Muntu ayebaki tende nini yo bapelisaka na lamba biloko na chama ya fufu. Mais muntu abandai ko vivre na biloko zaki naturel, loka ba fruit na kata zamba. Ça veut dire Nzambe abandai ko enseigner muntu. Nini muntu ako développer mokili o Nzambe apesi. C'est-à-dire Nzambe ndi apesi biso moto. Lelo soto wana moto. Moto na kati ya moto ezali régina ba esprit hein to mona lelo mabanga tant to baki âge de pierre taillée Nzambe pour taper cette connaissance to yeba les pierreries du Congo lelo makambo mabanga et créer mokitani na kati na mokili ya Congo ba bipai na bipai bazoya pona ko welela toujours richesse wana elingo wana ko banini ko yeba Nzambe ezali ko yeba connaissance ya l'univers pe ko yeba provenance na bino. Et nous avons na likolo o tozali koloba ezali secret céleste ezali universel moi ebimaka pona mokili mobimba mais na kati ya moi ezala mabomba mi o Nzamba chaki yango pona mokili mobimba na kati na sanza yem tazo pesa révolution pe fécondation ya biloko nyonso c'est-à-dire na kati ya ba minzoto o lelo mundele a identifier yango na kombo ya ba planète pe ba pesi yango na ba kombo bango balingi mais nyonso wana Nzambe atiaki yango likolo mpona biso bato tozala na contact na ba esprit wana. Ça veut dire tokoyeba ndenge nini tokosola na bango mpo bapesa biso mayele nyonso oyo toza nango besoin ya création mpe ya invention. Mais ezali makambo ya ba religion te pamba te bakoko na biso bazali te ba religieux te mais bayebaki Nzambe na bakota to na minoko oyo Nzambe apesa ye kati na bango ndenge tolobaka mbalombala bato bandundu bakongo babengaka Nzambe ya mpungu baluba babengaka mviji mukulu baswahili babengaka Mungu baba batetela onyashongo elingo bake kozongela bakoko esengeli ni bakoko oyo tokozongela ba oyo baseleki Nzambe na bosolo lokola vuluzi kimbango. J'espère aibani mokili mobimba les premiers prisonniers ya mokili pona likambo etali bonzambe mais bakanga kimbango bachai na boloko. Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas de pour ba message nini o kimbangu ayake na yango. Petit na nini o ba missionnaire bakanga ka epi bachaka na boloko. Eliko ba soki to songeli fulusi kimbangu to sosoli ye de to kimia ko bala na réalité to. Oui, effectivement ceux qui to reconnaître fulusi kimbangu yende mtazali lokola rédacteur na biso ako alimenter biso na mémoire ya makambo nyonso to kolinga to sala. To ko songe pa na yo maître Glody. OK, merci. Na kolingana corriger na nos compréhension. Il y a des condas lobby qui non tant koko je dois préciser tant lobby bakoko bakoko te o bakufate nous dans l'ordre des Aïniens on parle des ancêtres cosmiques donc les ancêtres cosmiques
omoni promo toza nango na Afrique ezanini tombe baba ke to zongela ba boule ke lelo photo la taka ba saki to la taka ba nini non la planète évolue le to c'est la caméra non tout évoluer maintenant toza na besoin pe biso pe to évoluer kozongela ba koko to le ba koko ba kufate parce que le monde évolue ndeti koko akufa ba ki géographie le c'est une chose en géographie to ça ni. Donc il faut toujours que Koko basé évoluer au baby calendrier planète Terre n'enge évoluaka. Yango moni biso na hors designer tozalaka contact na ba ange noir, c'est-à-dire que quand on parle de ange avec les français tout ça, même quand on veut propager to panzelo kombango. Mono mutu mundo abotom na français bilingala toté na moni. Au monte que so toza besoin que est rapide. Il faut tous makambo toza nango, tout en anglais, tout en français, tout en kini, tout en kini. Peut permettre bana biso nyonso partout baza, bazo message bien. Omoni et le kozo ça la passe tout bande ko bazo comprendre tes anini. Notion ya kufa na bomboy. Tongo muto yebi ke mutakufa ka se réincarnaka, eza makambo su mutako sela ngo débattre. Tant toza attenter, il faut mutape sa biso ba témoignage. Toza attend formule. Parce que quand on dit que non, Kimbanga Salaki, Boisaki, Beza ma bête ou ya Salaki, maintenant on doit faire quoi? C'est ça le problème. Pour tant que toza et c'est nini to sala, formule nini to sala. Les génies ou les symbiens, c'est-à-dire les entités qui contrôlent la force de la nature, la forêt, la nini, et ça ma bête, baza bateau va contrôler la force wana. Mais l'évolution ya mutu pour la planète Terre, bateau baye bakango ça va être baza likolo. Qui simbi na ko neti simbi azamba. Aïbika banzeta ko révéler nzeto na oso sangi ça la boule. Nzeto na oso sangi ça tout le monde baza ba simbi na bazamba. Tu bi que même minde basala ba kista banzete. Mais to l'évolution. Tout ça na temps oyo l'Afrique a s'en sortir. Mais n'a pas s'en sortir, il y a un to luka remède. Vous voyez parce que depuis longtemps, to kolo baté que non, le solo ba koko ba kufe bandi suko non. Banda kala indépendance 1960 soi-disant. Mais en 1960, combien de personnes vont dire que l'obéla, mais il n'y a rien qui ne marche. Pourquoi? Parce que en réalité, eux ne peuvent pas donner l'évolution. Il y a race noire en Afrique. Nous, tout le monde, bon, il y a Égypte antique. Barbimisa, Osiris. Barbimisa, Barbimisa. Mais non, origine a dit son nion, ses amis. C'est ça là où il y a un grand problème. C'est pourquoi nous, dans l'ordre des années, on dit ceci, que l'homme noir vient de la galaxie Aïn. Ces ancêtres-là qui étaient partis, zongi pour nous réveiller homme noir. Tout est là. Donc quand on dit tout est là, il n'y a pas de problème de faire des généalogies. Même les écoles, pour réveiller la capacité interne de l'homme noir, les Aïniens ont donné ça. Donc il y a tout dedans. Donc pour nous les Aïniens, on dit que pour l'homme noir à se remonter, à relever des défis à infériorité raciale, et Zaka a un contact avec cette cosmique parce que même Mindele tout le monde a évolué pour la classe T. Parce que comment Chinois ont un robot, sur ballon, il y a un robot. Parce que les entités qui font, nous en français, les docteurs astro, Bazali, on va révéler le mystère caché Moutou. Mais nous ne sommes pas contents avec et Togo, ça on est en tout cas, Matondo Mingi, Papa Moulopé, n'a aucun moyen mingi dans le designer, puisque Aïnien, donc tant que le ancêtre, le quoi Kimbango Koufate, parce que Kimbango Azali jusqu'à présent. Le lot biso doit bilinguer il y avait 1900, doit bilinguer il y avait 1921, mais le surtout le mama Kimbango puisque tout le monde est naïboui, ndaï si sabi bana na Koufate. Bon moni o ezana kamba kuna ezali ekeko. Ekeko wana muto akendaka na wasala politique wana c'est papa diangenda na complicité na ba missionnaire catholique pour na ba aveugler biso na message o Kimbango ya kina yango. Son le lot moni mama Kimbango ezo ngasima. Pe ezo maloko la patrimoine ya ba Congo. Mais non, ce Kimbango azali patrimoine international. Pe azalaki les premiers patriotes ya ba noir oyo Kimbango atambolaki ba ebiye Afrique mobimba ba ebiye monde entier. Tout le monde ba mindele ba américain ba uta les États-Unis, ba olanda message ya Kimbango. Bazoati a na Congo bazoki na bakamba kuna marié tout kuna comme église Kimbangiste o ba benga église chrétienne. Mais Kimbango yé moko personnellement asalaki église moko
T. L'église qui mangi ses alliés fondés na papa Diangina. Il y a un moment où on a toujours na cause biso et sengeli bakanga tous les églises confondues. Puisque à travers les religions il y a qui na kati Congo, néango est aveuglé bo moto na biso et aveuglé bo nzambe na biso moyen tozwa et gaima wana ezozalate. Ndeko lobi fallait ba ko ba ange noir ndé ba ko pesa bien. Mais ceux qui a repesa biso les mots to kombo ya ange noir moko wana ya oya yebi. Comment on a une repesa combat quel na repesa combat oelo parce que les gens croient que on appelle cet exemple. Si tu veux avoir la contact, comment tu as contact les appels un ange noir. Bako révélo et loko na langue oyo yo dans la facilité ya ko comprendre to ba révélo na langue oyo ya net contexte ya conception ya ba ngunza c'est ça. On appelle cet exemple mon on na France, aibi français. Maintenant ange noir veut l'expliquer quelque chose. Ah c'est ça là où la bassesse de l'homme noir est ça. Il fait seulement que non, il faut ce que Tongolo Balikamo beteli bonzambe na bino, il faut le banaki Congo, il faut banaki Swahili. Maintenant muto dans la France, oh yebi ki Congo te toté na moni. En tout cas bon, to lobela mama esprit ezaka na langue te. Esprit et le bara langue nyonso. So lelo to lobana kata Congo surtout na 450 dialectes. Vous avez dit to leki mokili mobimba na ba dialecte. Ils ont d'abord première richesse on Nzambe a pesa ki biso pour tous en correspondance na ba tout pe na ba esprit. Et nous comme que esprit azakate ko alobaka français, o esprit aloba anglais. Non, esprit et le baka langue nyonso. Nde sengi ba tuba yeba. Na connaissance on de quoi ça ko lobela ba ange. J'espère ba ange baza bato bazali a on a 3e ciel bazaka awa. Mais biso to lobela makambo tali ba ancêtre oyo ezali na planète bleue. Kuna likolo. Ouais ba ange zaka awa. Tous les anges, il y a un ange moroté, il y a un signe à la paix dans le monde, des mondes dans la paix. Il y a un ange moroté, il y a un maïel, il y a sa technologie, il y a développement. Azate. Le long on a Congo, désordre de bitumba, ba congolais ba okufa. Mais ba ange wana baza wapi pona akota kimia. Azate, il y a un ange moroté. Ba ange baza wana pona ko indiquer ba mindele ba yaka na Congo wa, ko zula bango matière première. Donc ba diamant ba or pour ba kinaka na yango, puisque bango ba linga biloko yo et o ngingaka. Yango o bango ba yaka oswa awa. Donc, biso toza wana toza pona ba angité, toza li pona nzambe na ba koko na biso. Donc esengeli toutes les églises elles à la fermer. Nde to mona bandeko Disneynaire. Azo alobi marmo il y a enseignement. Mais biso qui m'a appelé biso 16 millions 740 000 et moi. Tu on a écriture. J'espère écriture ya moto nga on nati Congo. J'espère to komaka, pe to tangaka, pe to tangisa déjà bana. Parce que so boya l'écriture té, mikanda bo sala bo comment on a langue. Ton écriture ni. Donc comment on écriture coloniale. Oh, il y a 1921, il y a 1912. Oh, bah il y a enseignement français. Non, il doit pas français, il doit pas congolais. Il y a un moment que chaque peuple azali na elembo ya maluba na ye. Ne tout le monde a chinois, baluba ki chinois, ba na écriture na bango ba chinois. Ba arabe, baluba ki arabe, ba na écriture na bango ya ki arabe. Ba français, baluba français, ba pe na elembo ya makomi na bango. Et comme on a biso ba bantu, ba noir, et c'est ka to defa. Na enseignement, kodefa, na bonzambe, kodefa. Ça veut dire que comment bloquer. Donc tu allez bloquer sur tous les plans. Non, moi, ce qu'on a dit, c'est que mango, nous allons koyebi biso et sengeli bakonzi, bato salikambo to zali koloba. Puisque yendem talaka ki mboka oyo. Sans que ba reconnaître ki mango, ba kozana nzela te ya koyege mboka oyo. Totondi yo botondi, kulu tulanda kolobini ni kuno kwanda biso epa yo kolanda biso, benga koma tokotanga yango onte ya itandoli ya bino onte ya nzela manaka moye guerre de religion maître Glodi. Ya moto songe epa ya koko. OK. Na corriger toujours et le belnaye. Tant que tolo babakoko bakoko nous insiste, tolo insister, tolo le bakoko bakufate. Reconnaître que Kimba ce n'est pas mauvais, mais tolo bialikambo ya évolution race noire et puis par rapport à la réalité oh c'est pourquoi biso tolo le ba cette cosmique. Tant que yazolo batolo ba français, bolo ba français, bolo ba français, bolo ba français, ils ont encore ka bassesse ya africain. Na tant otozali nga soki naza na eloko na ziongo même yelanga loba wana azwele loko moi na biso aza mutu mwindu akoli na Allemagne pour te transmettre un message aza na rapidité parce que l'homme nous a en retard pas dans la rapidité pour évoluer et que c'est la photo bande relaxer no alphabet ya lingala après et que permettre ende ayeba kotanga ou bien to koyi kozwaka alphabet wana to commission na langue ya yebi rapide tanga yekoli après, à côté de d'autres notions après, parce que tout ça dans le calendrier, peut-être d'autres personnes vont éviter la terre où le monde évolue rapide. Vous voyez? Mais non, ce que tu dois atteindre rapidement, message, ton objectif, tu es obligé de avoir connaissance au toi.
to kabla on a tous les langues po bande ko na biso baza na Kiswahili ba Kiswahili ba bango ba o baza na ni les États-Unis biso prière ba musu baza en français ba musu baza en Kikongo na États-Unis baza en anglais. Maintenant, pour en anglais, pour permettre que mon azakuna zamwa mukie, on l'a yéko no lingala, avaye ko la prier, akoye ko directement prier na langue oyo azaye na ngokuna. Likambwa langue, moi je vois ça et ça aime sur moi bassesse ya compréhension. Et ça le quoi ton tolo ba keno, tozonga no tolo bango a. Tokolo ba to lata, exemple, kala tono lata ni mangwanda. En réalité, les choses en question sont mangwanda te. On doit évoluer par rapport aussi à l'évolution à temps. C'est ça le problème. Donc, mon notion, il y a Cosmos, il y aura un jour photo l'obélarango pour que permette de bailler réellement. Parce que les gens qui n'attendent pas été, les solo, azul solo, a relaté. Nous avons tout ça qui n'a maître Tirbus Ndebokolo. Le maître Tirbus Ndebokolo, lui était parti. Il a l'explication claire et profonde sur la notion de cosmos. Même Mindele, moi, Makamiki, Niki, Bazoloba, nous, dans l'ordre des années, on a bien détaillé les choses. Vous voyez? Koloba non, terre blé, nini blé, jaune blé. Et ça, qui t'a appris ça? Et ça, le solo ou bien Okendaki. Non, ce Yagoloba Mutakoufi, Abimelinga, en tout cas, nous, dans l'ordre des années, on sait que quand quelqu'un meurt, Mutakoufi, Mutakendaka astral supérieur, Mutako qui passe astral intermédiaire, astral inférieur. Muto qui est astral inférieur, azamuto oyo a disparu dans la réalité oté. Omoni, azamuto oyo a raté astral supérieur, nde a commis na posa maintenant ya ko zonga na kati ya vie, muto wana nde muto akoma la facilité que ba mona ye, ba basala ba zonga sa basala. Parce que nous avons des pouvoirs initiaux en nous. Et c'est un muto. Maintenant pourquoi pour que biso to évoluer, il faut tous dans muto mo to prier. Mais pourtant nous dans l'ordre des années ba ça biso boy. Et fait que nous sommes en contact, que nous sommes en contact avec un certain cosmique, nous avons révélé comment tu peux exploiter le pouvoir au Ezakati. Voilà la différence. Mais si tu peux invoquer un esprit pour que là, dans l'ordre des années, tout ça la rencontre. Koko to epa inabi. Matondo mingi na bolandivement na bokebi nyonso na banza ndenge tozalia tozo solola biso bayindo soki na kotala malamu elingo loba ete tozalika na eloko moko o tozali kolobela leo mususu tozwango na mwa bokeseni peut-être na ba explication ndenge ezali kolobama na banza ndeko alobi bien wakeno esengeli po moyindo azwa kimia esengeli toujours à reconnaître ba ancêtre cosmique na ye azala contact na bango ba ange noir selon abengi ndenge abengi na français eni koloba wana eza français eza kombo ala tokobenga bango ba koko. Nous avons ancêtre cosmique, c'est-à-dire Coco. Mais il y a l'icolo. C'est ça la différence. Est-ce que le problème est que Coco na biso, nenga uti koloba wana, que non ba ange wana, bango wana nde sengeli biso to yeba. Pour à travers bango, nde bako inspirer biso makambu oyo e ba valeur, ya pouvoir oyo ezali na kati ya banzoto na biso. Eli koloba biso lelo yo toza aimanté na bwana na maele à travers ba ancêtre oyo azolobela wana. Ba ancêtre ngo eza banani. Vuluzi kimbango azawana, mama kimpavita azawana, mama koko nzinga azali wana, koko kuku pemba azali wana. Bazali ba ancêtre na biso, oyo biso lelo yo, tozoko epuere na bango, pe tosbenga ka bango, bango nde bato bazali kopesa biso boyebi ya koyeba pouvoir nini oyo ezali na kata banzoto na biso. Pona solution ndenge tozali koluka, parce que ndeko uta koloba wake, bakoko balobaka mingi. Bateya mingi banda b'indépendance likambu ya kimbangu mais solution or que mvuluzi ayaki na solution mvuluzi kimbangu ayaki te po biso to sala l'église mais mvuluzi kimbangu ayaki na solution ezalaki ete biso bayindo esengeli to reconnaître bakoko wana ndenge tozali pe premièrement soki to reconnaître bakoko wana deuxièmement il faut to kende na ba lieu sacré ya ba ancêtre na biso. Parce que ndenge tozali awa na ba culte nyonso to ba religion ya monde omona bango bazali kolobela bazali na ba site oyo ezali reconnu place oyo bakendaka toyoka lokola ba chrétien bakendaka na Jérusalem toyoka lokola ba musulman bakendaka na Mecque mais biso tozali na ba lieu de pèlerinage na biso bisika oyo nzambe ya bakoko na biso oyo alakisaki nguya na ye kati na mokili mobimba. Ba témoignage ezali nde vuluzi alobaki na biso poto zwa science et conscience ya l'homme noir esengeli to yeba
souveraineté ya ancêtre to le kanabalier sacré to bénéficier mon pépé wana ndeka boyi bakoko bakufa. mais c'est ça un jour bazana likolo biso pe to lobela bakoko bakufa te koko changani biso to lobela bakoko bakufa te parce que kimbangu aza koko na biso mais kimbangu akufa te kimbangu akufa te lelo boye message ezotambola na kombo ya kimbangu yango moni babuki lokuta na kombo ya kimbangu ke kimbangu atanga la bible kimbangu atikela bango bible mais or ke kimbangu bible o ya bandai ko salela ezalaki pona ko déchiffrer na kamunini ekomama na kati o bino kutu bwana ignorance bozali ko yeba te azalaki ko épingler ba verset biblique soki totangi na Luc 10:34 et Matthieu 10:34 Romona ke makambo lelo yo eye ko yingela na mboka na biso na kombo ya Jésus Christ et nikoloba eza pasi Yesu aye ko tchakina te na mokili Yesu aye ko tchande mopanga ye ayende ko kabola mabota entre maman na mde mwana na ye mwasi bakoyoka na te entre papa na mwana na ye bombwani bakoyoka na te et nikoloba ke bokeseni ekoti na kati na biso à travers enseignement o yaki kati na biso tokozonge pa ina yo ko changana mbango po mettre Claudia zo na batango mulai ko na la Bible en tout cas ma tondo mingi j'espère na nina fait comprendre ndeko designer aïnier à comprendre tant lobela divinité naba esprit et la biloko mibale ça dit biso osambela kimbangu te mais kimbangu azali nzela oye ayekola kisa biso ke toyeba nzambe ke bakoko bayeba ikomo ya nani ya nzambe mais ce que so total on a divinité na makambo etali le secret des esprits planétaires topé le secret des esprits de l'univers et c'est que toyeba ke non likolo totoloba likolo ezali na ba astre o tobenga lwa moi o sanza pe minzoto yana muntu mo te aza kuna o aloba ke o te angelu mo bote bona ezali secret universel bon ce donc dit ko ala mabele na mabele pe tozali na représentation ya biloko ezali likolo ezape awa na mabele esika o tozali nzamba sala ndeni nzamba sala les 4 esprits éléments o ezali esimbi ceinture ya mokili bamindele babenga ngo lokwa esprit ya mopepe babenga ngo sylphe hein babenga esprit sylphe moto bango babenga ngo salamandri esprit oyo ya mabele babenga ngo miome esprit oyo ya mai babenga ngo nini ondine ozomona yango nde esimbi ceinture ya mokili ça veut dire biso siko bayino esenge to yeba ndenge ni to kota na contact na ba esprit ya mupepe ndenge ni to kota na contact na ba esprit ya moto puisque moto nzambe nde mutapesa biso so lelo monique non ba industrie et salami puisque moto ezali na pouvoir ya transformation sans moto industrie ya transformation et aux alaté kasi on de ko bien c'est ngeli ba ange noir ba pesa bino inspiration bon ba ange noir bazalaka te ba ange noir ba alakate connaissance wana ezali à travers les 4 esprits éléments. Ça veut dire que quand on a biso bazali référence oyo tozola kisaki avant biso to yeba nzambe bakoko na biso bayeba kinza nzambe pe babenga ki na minoko lokola koko kimbango lokola mama kimpa vita lokola kuku pemba lowa o ndenge muninga otiko tanga bakombo awa mais bakoko na biso balobi te ke biso to sambela bango to bakomi banzambe te to ko sambela kaka kombo ya nani ya nzambe to ko songe pa ina yo maître Claudie Somalo oui non bandelo lobake so landi je crois ba téléspectateur ba landa biso bon remarquer confusion déjà na bango balé confusion zali parce que moi quand le baki photo semble ceux qui te collent ba ange ba ko na sali kolo zani ba ki pa vita ba nani photo semble la bango mais ya lobi ki notre semble la bango te to semble nzambo to semble la bango te mais to ko senga papa c'est là OK mais ko senga zani za ko bondela non ko senga yoka on le premier zani moi tango eloko mutu ayebite atiaka fin et alors la religion christianisme dit ba likam sous notion ya likolo ba yebito ba yebipete ba bikaka fin. Mais nous, dans l'ordre des années, on sait ce qu'on dit. C'est ça la différence. Au moment où on a que Diego Kam a découvert le du fleuve Congo, on a développé. Mais Mouto a vendu des places, il m'a cambolé. C'est ça la différence. C'est ça la bisona bango. Le premier que bisoton toloba nunde tozaboye touta quelque part. Vous voyez, touti quelque part, tu es dans la planète Terre. Mon ange mouté bango, na comprendre que au moment dans toute chose quand on fait ça, il faut toujours appliquer l'intelligence, toujours évoluer. Au moment to sukaka te ko lobaki Congo, so na communiquer na mundele, to na muto za libanda mboka fona bapel français parce que mon ange zo mbrier. Alors tu ko interpréter
que non français et ange na français na lingala ngola sa koko bon na zuka interprétation na yo so ange na français c'est koko bosso na bengi ko ange seni et loko toza posta ngana to ndondo na te mais batu ba olanda biso ba comprendre siko tonga na lobi ange poni embryo po ba religieux pe ba olanda biso. Mais nous allons comprendre que sans son na la son a vendu na coco parce que mon coco pas na biso africain et apparaîtra le quoi mystique. Pourquoi nous sommes plus de religieux? C'est pourquoi on doit impliquer les termes qu'on peut mettre dans la biso na ignorance ba comprendre quand même to na to le belanine. Et n'a dit ça pour comprendre. Donc c'est-à-dire que tozo le belake mutu auta quelque part aya na planète Terre. Et place au Moutaouta, et ça quelque part, pour déterminer sur la mission Moussoussou, à une planète Terre. Bah, être wana, on va déposer sur la planète Terre, ces êtres-là que nous appelons les ancêtres. Dans l'Inga, la tourbienne, bango, bah, koko. Au moins, différence, c'est ça que bango, bah, zolobela, bah, koko, bah, koufi. Biso, tozolobela, mais y'a non, toto, bah, koufa, c'est-à-dire quoi? Bah, biki mbanga koufa, non? Ndi ba lobiti mais biso to yebi ke kimbangu azani akufa bango ba yo rapport de biso kimbangu akufa te mais biso to yebi ke kimbangu akufa vous voyez to yebi ke kimpavita akufa vous comprenez bango ba yebi ke kimbangu akufa te so to bito tuna azawapi ba lobaki non aza mort des esprits to yebi loi planète terre lobaka mutu azana mokili awa azana nzoto yinde mutu azo vivre pour ce que longo na nzoto oza so mutu azo vivre te okomi mowei quelle que soit la réalité au kobi dans le monde spirituel oza mowei. Maintenant, biso ba vivant, pour tout luka évolution, d'après l'ordre des années, tous en a besoin de tout luka mowei. Reconnaître que Kimba, c'est pas mauvais, pas biso koufona reconnaître papa biso. Lumumba, reconnaître bango, ce n'est pas mauvais. Mais le problème est que tout le monde évolution, il y a race noire. Comment qu'on luka évolution, pour surmonter la réalité aux autres traverser dans l'eau. C'est pourquoi nous, dans l'ordre des années, pour l'homme noir, à surmonter faiblesse ou infériorité raciale, et aussi l'homme noir, à la contact, être plus évolué. Parce que les blancs étaient venus sur la pleine Afrique, dominer les noirs. Jusqu'à présent, on sait, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est pourquoi nous, notre remède est que l'homme noir doit être en contact avec les ancêtres cosmiques, non les ancêtres défunts. Reconnaître les ancêtres défunts n'est pas mauvais, mais ce n'est pas eux. Baronde Bakoua qui apporter évolution à la race noire. C'est ça ma conclusion. Merci Mingi, Maître Claudie, Tomaton Domingo Kota Lingala, Bandeko Wanabiso et Paï Nepaï, Tokolo Béalikambo Talibongo, Bileko, Biabilembo, Biatango, Otokoleka, Yelongo Nabiso Nabino, Pambate Simako Biki, la Bongo et Tumbaye Koleka, Nakati ya Pakistan, Longo na Israël, Kobi qui a makambo ya Iran vis-à-vis à Israël, Kobi qui a maillé koleka nakati ya Ukraine et longo na Russie, Kobi qui a makambo ya Thaïlande, Kozonga nakati ya Inde, Kozonga bongo nakati ya Afrika, et linye koloba suka ya makambo manso bi moko ekoya na mokili. Kasi natango bato bakondongo wana Afrika eko milengela ba na olengekani Afrika etelemi epai kani tango bango bakosisa kondongo wana Afrika ekozana na eteni kani nini tolanda lokola mino to pe remède pour kokangola mokili ye e nyokwa mitango molai Afrique si alati bilamba iso ebeba na nzoto lia ye alati bilamba ya tombola kino ata ko desu ya ye kati tupeke silipili ya ye ya tombola alati yango omondele si alata ki atiki Afrique alati na soutien oyo moninga asala ki asala ki kuna mikili ya poto abwaki na fulu bango bakamati yango Afrique ali makoso oyo moto ale ya kamati bibelo na yango abwaki na kati ya Afrika Afrique ali poso ya ngulu ali bongo kisuka ya dendo alali na mbeto ya tombola ali na lutu ya tombola kino bomotoli ya yepe komi okoma bongo tombola bwaka toko tuna sima makambo iso ekoleka toko telema epai kani mpona kokangola Afrika pe molongo na kati makambo iso yango onte ya bomoli ya biso yango tolobi ete bilembo bia bileko bia tango réalité du temps Koko Changani. En tout cas matondo mingi papa mulopwe donc ina ozonga mwa muke sima par rapport ya makambo ndeko auti loba puisque namoni azobina binaka place moko. Mais tout c'est bien que non Kimbangu akufa te puisque yé soka zoloba ke Kimbangu akufa eza masolo ba betelaye mais biso to mona mutu wana to ba Kimbangu to monié bongolo meso mwene pe soki ba ye oyo baloba ke Kimbangu akufa esengeli ba bongisa ba épreuve pamba te mutu akufa azanga na tombe na ye ana cimetière esiko ba chaye mais soto tuni bato baloba ke Kimbangu akufa so Kimbangu akufa ba kunewa wapi puisque autre lobby eza na kamba eza ekeko soki pa zali aza wapi soki tembe ezali o eza na kamba eza ekeko
politique ya ba missionnaire na papa Diangenda pour ça la église wala le tobenga église chrétienne marque déposée au benga église kimbangiste mais bon baka boza bilembo na yango boza ba preuve na yango oui mais preuve ezali puisque biso bakanga biso tokota prison ya makala to ça 9 mois ya prison puisque kimbanga tindele biso na ndako moko eza na matadi mayo o tobenga gâchette o papa Mobutu alobelaka à l'époque ya Zaïre que l'Afrique est la forme des revolvers dont la gâchette se trouve au Zaïre à l'époque ndako on ezali un maisonnette ya muke jusqu'à présent église kimbangiste nemtu azobo la vérité tout peut secret ya makambuana et ça on a monga fula to kenda kuna le 24 décembre 2000 ans mais église kimbangisa sarani akanga biso to kotaka makala mais yamboto kende kuna kimbangu atindi biso abi bokende bokuta na batu wana o ba so dizamba za bana na ngai boyebisa bango ke ngonga na biso ba ino esi ekoki ba fongola ndako wana ne fiska ta porte moko ya pamba pona ko égayer jeunesse. Ça veut dire que tous les dirigeants de l'église kimbangiste biso ba messager ba pandisa ngwali ba ko na biso mais ni yo elekaki bambuta ba biso ba bike bana toyo kibino makambo bolobi mais les loto ya mi ba américain j'espère à l'époque on va marba américain kuna na centre d'accueil ba bi to ya mi ba américain bino bozonga tokoya bisika bozali bien tokobengisa bino mais biso to bisaka bango nini koko bangongela bisi bango abike non bambuta toyoki ndoki bolobi mais biso na bino tokutana kaka le 24 décembre na matadi mayo nde to ngwa kanzela ya kokoma na matadi mayo tanto komi na triangle nde to monaka ba jipe ba jefanga ba entouraka biso na ba militaire to ba entourer biso ba yoki message ko biso to kone koluba nde ba l'état lobi habité toyoki bino de comprendre que il y a un problème entre bino l'église kimbangiste au biso l'état to éviter ndé bobangelo côté boko tala mituka tozo ke na bino inde tina parler du peuple bino boko fanda l'état afandi église kimbangiste pe afandi boloba bango pe baloba po biso l'état to sani toyoka mais et arrivera bongote tant comme une église na circo ou même na circo letto comme na circo lokola magistrat wana azaki corrompu l'église kimbangiste l'église kimbangiste ala mbongo ebele magistrat wana azaki corrompu atindaka biso mbamona ni na prison ya makala c'est-à-dire tout ça là 9 mois ya prison ya makala pour na likambo tozo lo basikoyo ya kimbangu pe vérité ya biso bayindo néango moni na ngisa mundeko azala témoin te ya makambo oyo bayibiseke kimbangu akufa yelo kwa babetela ke masolo kasa moni pe biso baninga na ye na génération na ye o tozo lo bake kimbangu akufa te kimbangu azali bisika moyindo azali kimbangu azali molimo dogi bisika loso biso bayindo tozali ya azali ne apesi biso mayele ya 16 millions 740 000 et moi toye na technologie ya création invention fabrication toye na o babengi 444 direction ya misala pona kolongola chômage na kati ya ekolo na biso apesi biso musala ya liboso o ezali priorité des priorités ezali l'agriculture biso ba messager tolonaka j'espère batu bayebi ke biso sala kabilanga puisque babi la ventre affamé n'a point d'oreille et nous comme libu nzala ezaka na matoité yango alaxé biso na tolona puisque à travers bilanga nde ekopesa ke tozwa développement ya ko inventer pe ko créer pour les loba mindele to ka moteur so bazo créer ba biloko tozo mona o tozo simba bazo zonga na biloko ya nani ya nzambe siko biso ba congolais to yekola kasusu connaissance ya nature te to comment bloquer na spiritus to kangamika na Bible de Genèse et Apocalypse. So za musulman o kangamika na Coran o beta doa oboye doa o moko te o ebimisa makemba na zamba yana doa o moko te o ebimisa loso na bilanga yana o invocation to be miracle moko te pasteur moko kolobake o ekobimisa loso po esi sanzala elingo bake na kati ya travail nde batu bakolongwa na pauvreté pe bakolongwa na chômage. C'est veut dire yango toyeke ba église nyonso esengeli ekangama soki ba pasteur ba yebi kolona te ba ya biso ba messager to la bango kolona bobele na bombo yana ya ni koloba mo de passe sport moindo na ile koto kolekana yango ami pesa na kolona ami pesa na kobokola pambate lobi na ye kozala malamu te soki ala lipungi. Oui effectivement tout le monde en lelo puisque na kati ya religion to na mangomba o lelo ye na kati ya Congo balaksi batu milona te kuna balaksi batu ke bolia nzoto ya Yesu
Pebo mais la makila ya Yesu pour que na monde moko invisible ba benga lola. Mais nzoka nde bakoko na biso baloba nini? Mutu alie nzoto ya mutu azali nani? Ndoki. Tokozo ameli makila ya mutu azali ndoki. Totondi yo botondi koko changani Maître Glody oui na koseka na kuna autre designer Afrique esengi komi ndenge alongeka ni pona komi batela liboso ya mopepe aliko ya makasi. Eloko esekisa ngai eza omoni kolona eza nango principe moko te oyo ekoko apparaître lokola une révélation parce que tout le monde s'il veut alonga ça nga lona. Est-ce que sujet oyo to yeli même des mona les gars papa na mususu na fois passé les sujets et aux ala exposé te pour peuple voilà ndabiso to ba téléspectateur ba comprendre mais sujet aux ala pona ba défense morobo et tout ça tozo loba peuple noir pour s'en sortir dans la réalité fois ça anime mindele ba dominant l'homme noir ayeba rosa bilanga je ko ba téléspectateur ba Hollande ayeba ko sa bilanga ayeba ko lona ko bokola ba nyama ayeba ko bokola ba biloko na tout mais mindele a dominé maintenant le problème est que nini toko sala pona ko surmonter infériorité raciale oyo to longa to comme indépendant sur le plan spirituel, mental et puis politique. C'est ça. Parce que si les blancs nous dominent, parce que sur le plan spirituel, tout le plan économique, le plan spirituel, baza plus supérieur que nous, baza content d'être élevé. Mais nous sommes contents d'être contrôlés par principe en nature. Ok, on ne rejette pas ces entités-là qu'on appelle les génies. Mais la question de même hors des années, on sait qu'il y a des génies qui contrôlent la forêt, il y a des génies qui contrôlent tel, des génies qui contrôlent tel. Mais l'évolution, calendrier de la planète Terre, et ça n'a pas génie. Génie ou contrôler la forêt, ayebika ka forêt. Ou contrôler la maille, ayebika ka maille. Quand tu veux faire le kamnakata maille, là peut-être lui, il a des informations à te donner. Mais pour l'évolution, il y a race noire à atteindre, à récupérer 10% conscient intellectuel et manquer l'homme noir. Dans l'ordre des années, les anges noirs ou les ancêtres cosmiques. Ou bien, on avait ça du colo, on va aligner les gars là, on a ça du colo, on va révéler que pour l'homme noir à récupérer 10% na yewana. Tous les formules là, tous les principes là, comment l'homme noir doit commencer et puis jusqu'à la fin. Maître Turbis Neboko est là, s'il y a des questions à poser, il est là. Donc, ils ont révélé des A à Z. Si les gens peuvent essayer, ils peuvent venir, ce qu'on dit, ce sont des théâtres. Vous voyez? Maintenant, quand on parle d'agriculture, il y a révélation, bon, je ne sais pas. Parce que tu mets Turbis Neboko, lui-même a ça l'agriculture. Vous voyez? À ça l'agriculture, il sort une photo, au monde, il y a aubergine, il y a solo. Vous voyez? Mais à ce qui c'est même fois que Moutou attend la démakolo. Partie physique, non, et c'est un travailler. Mais la partie spirituelle, tu dois être dans ton canal. Il faut dans un canal nayo. Parce que si tu es dans un canal nayo, même si tu travailles, tu auras toujours des problèmes. Parce que nos ancêtres étaient dominés du coronavirus. Pourquoi? Parce que manque qui partie spirituelle ou est liée à la supériorité. Totondi yobotondi bandeko balandi ya epai nepai bokola na biso wapi epai kani bokamatami ezali likambo ya technique bososo la ngo malamu mingi toko kende bon ubenda suka pambate suka ekomi deja suka koko changali mabamo kusa bokabani pa to bendi tango en tout cas matondo mingi papa mulopwe donc j'espère le roi to komi na suka na opesaka mbote na ba messager nyonso bisika bozali na banza to yaki tozape biso morote muninga paza ako ibia akopesa taba ninga tambote bisika bazali mbango penza mbango koko matondo mingi na ba evanso bazali kolanda biso na plateau mbote na ba messager bisika bazali nzinga libanda pe amoka bakonza mboka pe biso nyonso mbote na biso batondo mingi malgré tout ya koma suka mbenga pesa moloko mwa muke ngonga esili tokutana moko mwa mitano vendredi ko samalo mingi kambute na baninga nyonso bazolanda biso tokabwani baloba okabwani mbango pensa. OK, ngana pesi mbote na messager Maître Turbis Ndebokolo na pesi libota nyonso hors des aine mbote
La PCI, Maître Emmanuel et puis Maître Eddie Mbote. Matondo mingi. ezalaki esengo na biso ya kozala elongo na biso na bino lokilisiki ekosala mbilinga kati ya ekolo senge tobenda bongo suka na kati esika ye matono mingi na papa Albert kuna na kati ya Mobanse mama dada longonya na yo pamba te babi be minyo ayaki na kati ya mokili ya bato bo moi matono mingi na moninga yanga ya ntema butu lokola moi bosunga Gaël ya Mulopwe totoni mingi na baibanso na kibiso mbuta pene pe mosika lokoye momotiami benga tokozanga te okabula makanisi elongo na bino numéro ya téléphone na lobango 049 c'est-à-dire 09999 21 654 049 21 654 Koko Changani kwa baye o barondima ko benga biso ba bengi biso na 090 77 088 24 donc moi muke baninga na biso bana diaspora koko mvemba koko mutisi koko double biska bali to lembate toujours piko pe molende to bendi suka Elohim asunga ki biso na nzela ya masini pona mbala ya sima nde tokutani ezaki bongo guerre de religion.